Mama Kongo alobi boy. Biso ba papa tolingi bana ya mike tozo tika basa âge na biso. Basa âge na biso sikoyo bango pe bakomokenezwa bana mike. Surtout basi o batelisaka basuki. Ba mama wana bakomokenezwa bana mike o bango bakokobota. Ah bon. Nayebi te so eningo loba nini. Ba papa bakomozwa ba jeune. Siko so ba papa bakomozwa ba jeune. Ale tindi ba mama bakenezwa ba jeune. En tout cas. Bon ba papa so bakomi komela mela na babar balangwe. Ekotinda pe ba mama bakene mela mela. So ba papa bakomo kima église ndenge bakimaka deja. Ekotinda ba mama bakima pe église. Ou bien mama Kongo alinga linga mwana muke. Alinga bala mwana muke to ndenge. Ou bien ce que ça joue. Pour makamba boy sozo lobama. C'est qui azana est déjà. Na ebite so azuli na TikTok. Ozuli ekote ni. Ngaza compte te. Tango aleka 18 ans. Ah. Na compte te. Na eka ndeko loba makambo yo lobi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likamba bolingo bazwango na jete. Likamba kobima na mutu 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année bazwango blagite. Toboza libela. Donc mama Kongo amoni yango réalité. Ba papa balingi bana mike yango ba mama pe bakomza bana mike. Mais non. Donc elingo lo basiko boy. So mama Kongo azana mobali. So mobali wana tromper a trompake ye pake tromper. Ndenge wana te ndenge tolandaka na réseaux sociaux. Tu me trompes, moi aussi je te trompe. Jusqu'à les meilleurs gagnent. Bongo. Non. Neti moi si sera trompé. Pour mon pas tromper, azalaka déjà trompeuse. A trompera déjà. Azalaka déjà mobulu. Azalaka déjà moi c'est mibali ebele. E bandi le lote. Ngana monango banda na botama. Bandanga na botama na monango deja. Na yoka kate me na monanga na misu boy. Ba mama babimaka na bana mige. Banda na botama. Avant papa Franco aye malze mo Mario na monaka deja. Na monaka na ba voisin. Na monaka même la famille nanga. Donc ezala déjà. Banda kala wuta kala. Ngana botami bawana bazara deja. Ngana botami koko wana sa salango. Ezala deja. Tina ba village.
tina ba province ezala. Alors ba mama oyo bazozwa ba gene po alingi azwa gene azala posa gene tout simplement. Tout d'abord tozala clair, ba mama surtout moi si soit comme na 40 ans crise à quarantaine ye mobali oyo amonaka bien ya gene même soko otie batele otia wana YouTube otambusa micro trottoir na basi tu bali na entre 35 à 45 ans na kati wana tuna bango ndengo za yo moko soko kobala olingi mobala agini akoloba boye azala age na nga to aleki nga na 2 ans surtout soko aza na entre 35 40 ans akoloba aleki nga na 2 ans suka 3 ans to nga naleki ye na 2 ans soko olobi ne bongo oyo aleki na 10 ans oloba mingi soko olobi oyo leki na 6 ans akoseka te 6 ans mpe eleki mingi koseka wana akanisi eloko alobi wana nde kutu nazoluka ata oyo naleki na 10 ans yene nazoluka ya bongo bango nyonso te mais moi majorité po soki mwasi aza na baage wana soki alingi mobali oyo ya mokolo eloko ya liboso akointerese oyo aleki na 6 ans 10 ans position na ye ya vie ata aza na besoin mbongo ne te bakolinga yeba position ya vie. Et puis la plupart ya basi wana nyonso te bakondoloba mpe boye mobali fo kabelaka mwasi mbongo donc azolobela wa mokolo na ye soki ekomi oyo aza mokolo na ye surtout soki azwi ye ata ya kobombama aza na ye omona discours ekomi soki oza na mobali fo salaka mpe bakado awa na poto tozalaka mpe na tu pourkui konyokola mibali ere moko mpo okei oponeli ye chemise ya bien ngai nakabelaka na nga mibali wana eloko ezali yango wana mama Kongo nalobi yango mpe na bandeli makambo mibali basalaka mibali mosusu basalaka basi mosusu mpe basalaka yango makambo basi mosusu basalaka mibali mpe basalaka yango eza bongo eloko ekaboli biso kaka baforme ya nzoto na biso na condition physique ya mutu na moko moko me toza na makambo ebele koto bakokosala yango koto mpe bakokosala yango eza teke basi wana so bakomolanda bagene mpo bapapa bazolanda non en plus yo mama Kongo tosolola bien okendeke pa camarade no aza na bar ntango okotaka na bar wana tout d'abord yo moko filma ndeko mosusu azolelaka ya mwasi na ye no mwasi na tia ye mbeli bakanga ye yazolele kaka baza age nini age moko te baza age moko alors omoni ntango mosusu yo okoma oloba boye mpo ekoremarke ke
bato yo bimi na bango avant zala na yo oyebaki ka mutu alaki na ye mokolo ntango akomozala na yo ntango atiki yo azala na mwana moke bongwa c'est normal bemission mosusu esalamaka na makambo oyo ozovivre eya mabe te ezaka koye koinforme biso oyo ozovivre omoni eza témoignage mpe ya bien sikoyo yo mpo kangi ya yo ya moke bon mama Congo awa okangi ya yo ya moke traité bien yeba yo moto okomi neti mobali bon ozalaka mwasi mais okosala makambo oyo responsable asalaka yo moto ozwi ye traité bien ndenge kaka mibali wana bazotraité basi na bango mike bien yo moko yebi kolata kolia koshusute kotika ye mpa kombola ndako asukoli basani so mpe makambo no entre bino basi bozosolola yake na chambre to akesala misala na ndako akebongisa toilette babiloko wana oyebi kati parce que yo moto ozwi na meno ti prend la main oyo azwaka liboko oyo azodirige famille ye lider ozala mobali ozala mwasi ndenge moko totalaki ayo na Congo mwasi oyo abali mibale moko ya mokolo nde bango mibale ba mikolo na ye me ya mingi te lokola ye moto ya lider tous les deux mibali atindaka bango na bilange ya komopema mwasi mpa kozala ne lider neti mama na biso wana aza mwana mokeke yo me na mibale baza mpe na ndako na bango ya bien atetaka bango mpe bien baswanaka mpe te bayebi mpe ke ye lider mama Congo akangi ngolo ya mwana moke bon tokolinga tomona mpo namoni modele ya basuki na yo o banozonga na modele ya bagene mikolo mpo komotya makiyage liboso mpo tyaka bon nayebi te bon otya makiyage te eloko ya très important soko okangi mwana moke na yo lakisa biso ye yo te moto kobandongo ebanda kala ava kutu koko no abotama bon nasukisi na ngai awa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.